Bango. Vous avez un moussika, comme la maison va suivre. Avancement. Nasala kuluna pona niye nafinga pona nini ayo nazela tango nangeko kakino nzamba pesa na tia poisson pona nini ayo nazela tango nangeko kakino nzamba De silence, s'il vous plaît. Nando kangami. Parking officiel. Parking officiel, parking officiel. tosepela ndamu. ozula teje bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai eloko nini yango ezanga mitata yo moko te ozwingaki pa epistole eloko nini ezanga notice bacontre indication eza te soki yo omelaka biloko ya mabe yalowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie te libo ya podium jamais alekisi nono bakangamaka taka na sokolaka bilamba ye akangamaka kana yo moko vraiment Solution de Jésus Mati. Solution yango. Maxibio Café nde nini lisusu Maxibio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungolanga mémoire. D'un autre côté, faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok. Solution la soir. Tomate Napoléon. bongo kokate
tono talo kutu Maxi Bio Café nazonga kamwana Maxi Bio Café ebongisi libala nanga bien à dire podium na podium. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter l'information et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info Afrique Bimaka, Info Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, Kiandankala, Twende. X-Bass Marandura Franck Semaï. Parking officiel. Parking officiel, parking officiel. Nando kangami.
Et c'est vite. Cité métropole du Kinshasa, quartier Atria, à l'Est au numéro 51 de la rue du Nouveau. Pour que ça ne arrive à jamais, vous avez votre famille à venir plus souvent, et chaque fois que vous le pourrez, pour les visites et pour retenir. yake mbango kuza vile mshika kama na mimi za basuni avancement Kapa kuchate ko ba so kuchate ngo chapi.
nasala kuluna pona nini nafinga pona nini ayo nazela tango nange kokaki na nzamba pesa natia poiso pona nini ayo nazela tango nange kokaki na nzamba nasala kuluna pona nini nafinga pona nini ayo nazela tango nange kokaki na nzamba pesa natia poiso pona nini ayo nazela tango nasala kuluna pona nini nafinga pona nini ayo filmé hein Kabila wazalo nasala kuluna pona nini nafinga pona nini ayo nazela tango nange kokaki na nzamba pesa natia poiso pona nini ayo nazela tango nange kokaki na nzamba pesa nga nazela saison na ngayo nzamba pesa mama Une minute de silence, s'il vous plaît. tosepela ndamu ndamu ozolateje bilamba esi tosisi alili ozokende nango koboma ngai ekoninyongesanga mitata yo moko te ozinga lipa ya pistole elekoniesanga notice bacontre indication eza te soki yomelaka biloko ya mabe yalowi nazozelo na kati landa ngai olukaki yango osisa ntango ata posologie ti libo ya podium alekisi nono bakangamaka taka na sokolaka bilamba ye akangama kaka na eyo moko vraiment solution déjà ezwama ti solution yango oyo
Maxi Bio Café nde nini lisusu? Maxi Bio Café ezosala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungolanga mémoire. Nous autres traiter faiblesse sexuelle, hémorroïde. Ok. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Tono talo kutu. Maxi Bio Café. Nazonga kamwana. Maxi Bio Café. Et bongisi balananga. Rien à dire. Podium Napoléon. Tout a commencé en 2005, alors que le pays était politiquement co-géré. Visionnaire qu'il est, il rêvait d'un Congo grand et visait la mise en place d'un socle en vue de créer une nation forte. En 2005, il a initié un référendum avec pour objectif mettre sur pied un socle, symbole d'alliance entre le peuple et ses dirigeants en vue de bannir la dictature. Il réussit à obtenir la majorité de voix du peuple congolais et ce socle appelé Constitution a finalement existé le 18 février 2006. Ce, en dépit de contestations de certains politiciens qui rejetaient l'idée, devenus aujourd'hui des applaudisseurs du fruit du référendum qu'ils ont rejeté hier. Et depuis lors, Joseph Kabila n'a cessé de jurer que sur le respect de cette constitution dont il a œuvré pour son existence. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées par la Constitution. Alors qu'il rassurait plusieurs fois son peuple sur son attachement à cette constitution en la respectant, chose promise, chose due, Joseph Kabila donne une leçon de démocratie à ceux qui prétendaient lui faire des leçons d'alternance sans les appliquer eux-mêmes. Il sort par la grande porte en marquant à jamais positivement l'histoire de la République démocratique du Congo, en étant le premier président congolais et l'un des rares présidents du monde, 1. à organiser les élections, 2. sans être candidat lui-même, 3. en acceptant avec élégance la défaite de son dauphin. Ces 3 points font de lui ainsi le père de la démocratie et de l'alternance, alors que d'aucuns doutaient voir cela se réaliser un jour. Une année après, la République démocratique du Congo continue de déguster l'euphorie de son alternance, ce, grâce à la vision d'un homme aujourd'hui considéré comme le vrai père de la démocratie et de l'alternance. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter l'information et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info Afrique Bimaka, Info Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Semaï, qui en dankala. Twende!